babi poto za koinda. Botuninga te, bana poto site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso. Kilongo TV bisous bye. Bakenda bakufa natikala na susina motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Bakenda bakufa natikala na susina motema kozanga bande ko balandi émission na biso mbote na biso ya solo tozana mawa tozana pasi tozolela mama ngutu mayamba oyo atiki biso ya solo mama azalaki asali vi na ye azalaki na bana ebele aboti bana ebele bana bakoli lelo akei lelo basusu bazobenga ye koko basusu tata mwasi basusu mama tozokabula mawa na libota ya mama ngutu mayamba. Wana to présenter ba condoléances na biso et père maman Julie depuis France et nzamba pesta bino kimia toza awana barumbu bana barumbu nyonso oyebi avenir luvungi wa pesika to yolela mama na biso oyo atiki biso mama yamba ze mama ya bato mama ya libota munene toza awa kolonga awa tokokenda na morgue ya hôpital de référence mama Yemo bisika wapi corps ya mama mayamba ezali bongo kolongwa mama Yemo tokenda na cimetière kotika ye na ekukene ya suka boyebi tango tozana ba confinement tango tozana l'état d'urgence et à chaque fois que moto akufi na libota tozozo tango kolela ete ndenge ezali kosta veiller mortuaire tozoleka mbala moko kotika ye na ekukene ya suka kolongwa kuna tokozonga suso na libota po okabula bien de consolation kokabula na libota mbimba na bayeba na ye ezosala pasi mingi na motema mama ngutu mayamba tikate molimo na ye epema na kima tozawa elongo na kokodema tokoba reportage na biso. Bakenda bakufa natikala na susina motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Bakenda bakufa natikala na susina motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Tozolela mama mayamba awa na barumbu ezosala mwa pasi ezosala vraiment pasi tokabula douleur na libota oyo tozamba mama mpanzi mbote mama mbote ya kombo nani nga mame Génie. Mame Génie bozande na mama mayamba tiki biso aza mama na biso donc tokabula pasi wana po ndeko na biso Jacques aza moninga tobandine na bomwana tinde tokomi kolo boye aza mama moko wa markaki biso mingi en tout cas tokobosana ka ete. Merci beaucoup. Tu as maman mbote maman. Mbote papa. Kombo nani? Kombo na nga maman Marie, maman Vasco. Na yekolela maman na ngai. Zaki maman malamu pona biso. On te yokabola mawana Jackie. Moi témoignage particulier zali maman. Naza témoignage azali maman malamu. Tuzala kozala na bien, à l'exception de bateka nguba, à l'exception de bazoteka kwanga, en tout cas za maman malamu. Alaxi nani osa mombongo. Alaxi so pe mombongo pona kobokola bana kusala moyibi te kusala kindumba te teka okobokola bana petit lelo yango to sala ka yango tozobokola bana biso na nzela commerce en tout cas tozangeli mama motu ya penza tozangeli mama motu. Merci beaucoup.
mpona ndeka ye nde molongoli ya masumu ya mokili emoniseli ememinga lelo na bomoi bazwaki ye mwana na bate elili na Yesu asalaki ndembeka ya lisakolio ya Biblia banda kokela mapesa maki na babomi nyama afongolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na Nzambe pikela moya likolo pe na setowelaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki ndembeka epai ya Nzambe Tata nakomikitisama na ye ya mwana na pate naketesemanya longwe te na mokano na papa yango tozwi lobiko. Voilà, on est en train de pleurer Maman Ngoutou Mayamba avec sa famille, avec ses enfants, avec les amis et connaissances. Ça fait très mal, on a perdu. On est là avec Maman Jackie. Bonjour Maman Jackie. Bonjour. Maman Jackie, mes condoléances. Ouais, merci. Vous avez dit Maman Ngoutou à Tikibiso. Voilà, maman Nangai. Ngani na micho na kwa mwana liboso. Maman abelité, ça qui accident. Bon, tout ça mama fait maman ça bela tout sunga eso to kokite wana nde akokufa mimi. Tout ça mama accident mutuka ya moto. Kakoto. Kana na kabamba kasa kabamba. Donc maman tibiso na passe abelité le hôtel muna tongo ndenge akekoluka na ye. Moto abotole saki na ye akwei donc akweyaki mabe asali hémorragie babotole nde saki abota nde koma abendi saki aleki na moto bo mama mubange boke botole saki na likambo nini akweyaki mabe asali hémorragie kati ya kupisi place bato wana makasi mpona age vraiment apusa ne pas akomisi 80 ans mais nakotika biso boye abeli te liwa ya moto ezosala biso mpasi Majilia Olanda, c'est vrai que le lamsi qui a passé, c'est ni. Liwa isa il y a capable de tenir ça. Le quoi il était en machine moto, ça m'a soit calme coup. Photo lobani, ça m'a soit calme coup. Merci. Pela biso Guyana yo tika ete Nzambe nanga bukunzi na ya ose tata na lola tomona yo sopela biso Guyana yo. Tu nous as dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur. Là où il y a Jésus, il y a l'absence du diable. Parce que le diable ne supporte pas la présence du Christ. Parce que yosoko yena ba vie na biso coronavirus ko simba biso te. Yosoko yena ba vie na biso Seigneur et logo moko te mabe ko komela biso à moins que yo permette. Qui dit une chose arrive sans que l'Éternel l'ordonne. Alléluia. Oh, tika yete Zambena bokonzi na yo eya ose tata na lola tomona yo sopela biso Guyana. Voilà pourquoi nous ramenons tout esprit à l'obéissance du Christ.
etosa yo nyonso efukamela yo mingongo etato ete Yesu aza Nzambe tanda loboko ya nguya milimo nyonso etosa bandoki nyonso batosa tandalobo maladi nyonso etosa tika ete Zambena okonzi na yo eya ose tatana sopela biso nguyana tika ete Zambena bokonzi na yo eya ose tatana ngona tomona sopela biso ya na yo bokonzi na yo na bandako na biso bokonzi na yo na mabota na biso bokonzi na yo na mboka Congo bokonzi na yo partout dans le monde. Voilà éternel Dieu, le grande puissance baza anéanti na ba maladie oyo. Seigneur, qui si ezate solution ezate ekimelo solo ezayo yo ndoza na maloba ya suka bipani toko kende Nzambe soki epa na yo te Nzamba lo tata na lola tomona yo tomona yo bazina biso éloigné maladie ya musika na biso éloigné yango musika mabota na biso éloigné yango musika mandoka na biso tika eya ose tatala tomona yo sopela biso kuya na yo. Ma prière est que Nzamba pesa yo kimia. Ma prière est que Nzamba kota na ndako na yo et qui a apporté kimia mokile pesa kate. Abi, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Kimia Nzambe leki kimia mokile nyonso. Wana ezaki lo sambo na ngai. Ya mimeza ngai mati to matanga koko to kesiko cimetière en tout cas sali biso nyonso tu pasi na libota penza mutu totikalaki na ye totielaki motema ye wana pakei basouvenir oza nango ya koko basouvenir naza nango ya koko en tout cas bokoli ngai malamu tina ndenge na bali donc esali penza bien yo oza nani pa koko akufa ngai naza koko na ye mama na ngai akobenga ye tata mwasi donc tozolela koko penza toza na mama ya bamama na biso toza na morgue donc epesi penza pasi makasi naoki koko akufi na belite koko kuta belite abeli wana make saki sana utaki wa koko na sa beta kusina makasi na yo ya mama ya bamama na biso kuya suka mama ya bakoko na biso eza ye ona ko mozolela ye imi bole na koko nye biso nyonso ngai ya ninga amole na koko moko
nakoma momona yo imbanga yawe ai moko kokate selana salikoke etondi samina mabaku moko natikala na ye eza yo Yesu oninga malamu eza yo Yesu motema na ngai poni obele yo masia yamba motema motema na ngai motema na ngai poni yo masia Yesu poni motema na solo ya bolingo maloba ezalaka nangoya oyo etondi motema ye suka sembe boye bimisa kosala na moninga malamu ezali bozwi na ntango pasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapini
opesi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga po mobembo yanga na yo esalema na kimia nyonso tolesana mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo ganabika kati na yo pona yeba yo na bozindo nauti na bapota deception mokili nazana no nase ya emotion monoko nangesana no kilo molimo ekolesanga masanjoli nakokaka kovanda kimete soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth moteme pelinga moto posana fuka manga Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu gayo yo nazana nwelenge na bolingo na yebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yonde moninga malamu yaya nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana nabenga yo nyonso motuya nabenga yo testamatalo nabenga yo fololo yanga nabenga yo maya bomoi nabenga yo lipa na bomoi nabenga yo kwanga Yesu moninga nanga yo ayebi kobomba sekele moninga ya motema ayaye moninga boye na mokili azate natikala se na yo masiya olongi motema nanga ayaye bona yo nalapinda ye masiya nakosala nyonso ekoki na moto kosala bona yo na mipesi mobimba minorité à l'intérieur. Nous souffrons tous de ces dispositions, mais étant donné que nous sommes tenus par cette loi, nous sommes obligés de nous soumettre. Bien étant à l'extérieur, suivez quand même dans le recueillement et tout en observant toutes les mesures barrières recommandées par les autorités. Vous avez toutefois la possibilité de revenir pour d'autres jours afin de visiter aussi la dernière demeure de notre chère maman Thérèse. Il suffit de vous présenter à nos bureaux et on va vous orienter où vous voulez vous recueillir. Le chemin du paradis étant un lieu de recueillement et de méditation, nous allons vous recommander de bien vouloir placer votre téléphone portable en mode vibration et éviter de prendre. Veuillez vous lever. Nous allons accueillir maman Boutou Mayema. Merci de nous asseoir. Transfère condoléances et vous exprime toute sa compassion face à cette tragédie. Félicité éternelle à l'âme des mamans Thérèse Boutou Mayema. Est-il fait un penseur philosophe disait que vivre toujours dans la mémoire des gens qu'on a aimés, c'est n'être pas mort tout entier. Alors aujourd'hui, nous sommes venus accompagner notre chère maman. Nous sommes venus la déposer. À cause de l'amour
vous penserez toujours à revenir au chemin du paradis pour des visites. Faites cela pour que la mémoire de notre cher moment vive toujours parmi nous. En ce qui nous concerne le chemin du paradis, nous garantissons un entretien régulier de sa dernière demeure pour que le moment de vos visites ici soit des moments de recueillement accompagnés d'un bouquet de fleurs. Alors sans plus tarder dans le recueillement, je vous prie de commencer la procession sur le chemin du paradis. Nous formerons 2 rangées, dont une de chaque côté, et à droite nous sortirons par la droite. Allons-y s'il vous plaît. kozongo wapi Yesu na mabe na nga na masumu na nga soki na justice ya mokili ndenge ozala condamné par ton amour que naza lelo rescapé à la mort et nakomi mwana nzambe mpona bolingo na yo Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime papa. Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na ngai ata na butu ata na moi. Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na mama nanga bakolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nanga ata nazali na leki nanga bakolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso Gonga moko na le parfum eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai nesika eleki mosantu otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo sembo ya motema na ngai kolokuma manayo Yesu anga wa mikolo nyonso ye
butu ata na moi Yesu chapitre 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, errez dès à présent les morts qui meurent pour le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux.
car leurs œuvres les suivent. Amen. Nous bien maman na biso et koko na biso. Ya zalaki monimi. Raison pour laquelle nous allons awa pour nous accompagner libota pe kuzongisa nzoto na ye na malita. Azalaki fidèle malgré âge na ye. Et azalaki na bomo ye ya Tabita. Ba maman misala malamu. Et puis chaque mercredi pasteur chaque mercredi, à moins que Azala l'empêcher, mais Azala est posant à Mayanga Azala qui est fidèle, même dans vos personnages, dans vos salles, à battre les condiments qui n'ont liwa et ozoyer. To yebi eloko moko pe to tangi ete esengo heureux esengo wana mungongo yote na lolo esengo bona ba weyo nyonso bakufi kati na nkolo tika ete bapema na bango na kimia elobi molimo ko ete misala na bango malamu eko accompagner bango eko bila bango. Mama zalaki mama ya misala malamu bongo tika ete apema na ye na kimia peto liki ete na mokolo na suka tango kelelo eko beta mama na biso mayamba akosekwa oye tu ezali maloba na Nzambe. Biblia lobi ete bao nyonso bandimi Yesu atako tokufi na nzoto bakundi biso kasi mokolo na suka tango trompete kobeta bao nyonso tondimaki Yesu bao nyonso bakufi kati na Yesu bakosekwa pe soki biso bao tokozala na bomoi tokozala enlevé tokonetolama kino kokutana na Yesu Masia na mapata. Donc nzele zalika bobele moko kondima Yesu na bomoi na biso. Mama mayamba sa tiki biso tokasukotela ete Mateo ya yokaki ya monde batela ki kondima na ye. Mena biso tokalika na bakoko kaete tanda nzelo mama alanaki. Ye accueilli à peu près na ba 80 ans d'âge. Biso tozalia wa mobota koksi ajwana. Tozano presque bilenge. Alors totambola na nzela na Nzambe. Kopesa bomo ye na biso pa ye na Yesu Masia. Po ete bomo ye na biso eza bobele pona mwa tango muke na se na moi. Me bawe bandimi Yesu batiki masumu na bango. Batiki banzela ya mabe. Makila na Yesu Masia ezali ko limbisa pe ko petola. Pe babenga mi bana na Nzambe. Mama zalaki mwana na Nzambe. Peto liki ete kino liwaya kozwaya batela ki kondima. Tolobi amen. Eza pasi kokabwana na nzoto kasi toyebi ete mulimo na ye ke kopema epai na kolo. Pe misala na malamu ebili. Raison pour laquelle la salle na Nzambe toye ko accompagner pe na carte na ye toza na carte na ya membre bona relaxa ete azalaki fidèle azwaki signature na 2020 pour carte na za la valide pe kuna na carte ezali na déclaration moko kuna oyo yandimaki était en cas de décès que mon pasteur soit disons en cas de décès que mon pasteur soit tout de suite informé et des droits présider au service funéraire. Amen. Amen. L'exécution intégrale de ceci car telle est ma volonté formelle.
Donc nabo moyenaye andimaki était soki nga na kufi pasteur na ngai azala informé pe asala service ya kozonga na ngai na mabele pe molimo na ngai tanga zozonga epai na tata tolobi amen. Amen. Suka pe ya ndimi. Alors nalingi ete libota tozala consoler toyeba ete mama asalaki nzambe koko asalaki nzambe motuna eza sikoyo na tikali toza na position ni soki lelo liwe beti biso soki lelo Yesu aye akokuta biso na position ni sango malamu eza Yesu aza nzela solo bebo moyo tolobi amen. Onyo swandimi ekufa te akolala pongi po ete tango clairon kobeta akolamuka ya kokuta na nkolo kaya nkolo apambola iloba oyo sanjola 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 ona egolusu ona akufi osolo Sambe tata na msona likolo te pesi yo merci po ete kona lelo nzoto ya mama na biso mayamba ikiti na mabele asalelaki yo pe nkolo toliki ete libota oyo etikali bana oyo bazali awa pe bazali banda ya mboka na bakoko bazali awa soki na bakoko loko nkolo tika ete yo batela bango tika ete bazala na nzela na yo tika ete bayeba yo lokola nkolo pe mobikisi po ete libanda na yo Yesu Masiya bomo ezali te na yango tata tosengi grâce na yo ezala na biso na moma oyo ezali sipa nzoto ya pamba sobi ete molimo ezongi epai na yo batela pe kozonga na biso ndenge toyaki na kimia tozonga na kimia nguya moko te incident to accident ezali boso na biso makila na Yesu Masiya zipa biso pe tozonga na kimia totiki pe le reste ya programme nyonso na maboko na yo ete yo otambolisa na kombo na Yesu Masiya. Amen. 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 Pasuma kie mwana na
asalaki ndembeka ya lisakolio ya bibilia banda kokela mapesa maki na babomi nyama afongolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na nzambe bikelamu ya likolo mpe na setowelaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki ndembeka epai ya Nzambe Tata nakomi kitisama na ye ya mwana na pate nagete semanya longwe te na mokano na papa ya moto zilobiko. Bonjour l'homme de Dieu, mes condoléances. Bonjour. Un petit témoignage à maman Thérèse Mayamba Tikibiso. Oui, maman Mayamba ndenge tolobi. Soko sunga so kitike to kamala. Maman Mayamba ndenge tolobi azaki fidèle malgré âge na ye. Tango nyonso azali kozanga te na mayanga. Pe azalaki koya na bomoi na ye oyo azalaki kosalela bomoi ya Tabita eza bomoi oyo ebengami bomoi ya misala malamu. Donc au fait na kotala âge na ye soki ezalaki bamama mosusu akokaki na kobanovana na ndako ubie baya kotalaki na ndako 80 ans. Ouais. Mais elle était toujours là. Oui. Et na yebi ke ba mercredi mingi to kukuta na Yesu na na porte sima bayanga ni na bango. Akoya wana tomsa tungisa ngai pona carte na auto la pona photo na ye, je pense à des reprises. Elle m'a bungisi photo, elle m'a voyé. Vraiment c'était une maman oyo alingaki Nzambe. Pe totondi Nzambe pona fidélité na ye. Merci. Petit qui était ça là. Bongo pe na ba mama mususu batikali. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà, il y a aussi Bakoko Nebaza, les hommes de Dieu, vous allez m'excuser. Ah oui, Bakoko. Il y a beaucoup de poussana. Et comme vous n'avez comment on a Gracia. Il y a grâce à moi témoignage à Mémé à Tikibiso. Non, parce que on a témoignage. Zama kasi grâce. Tika Simbeli. Ah, goût de la maille. Ah, beaucoup de ah, on va rater, on va rater. Voilà, ça fait très mal. Pour la melakika est belle, celle qui a boula mou, to comme une jeune fille. Ah, celle qui a boula mou belle encore raté. Voilà, il y a combonani. Kombona minushi. Ma minushi obenge peka koko. Na benge koko o awiti kolobo leki na ngai. Baboti biso mama biso kombona zaki ya Viki. Mabeto akufa na ekala. Atikanga ba age ba dezai na nena maboko ya koko. OK. Koko mtaboko linga. Maman Mayamba za sangisa bana nyonso. Yeve mande ko sangisa. OK. Lakini abokabolite. Merci beaucoup. Na nso aloba ndeko kombona ni. Ya komona ngai JC. JC. Nga zali koko ya mama gutu ya liboso oyo ya mema na vina e. OK. Nga zali kolonga lunette pour un peu de respect. Oui. Koko oya liboso mama gutu Mayamba oyo ya mema na vina e ezangai. Biso tovandaka te tuti Luanda. Tosali befort malgré tout confinement, malgré tout banzele za mwa pasi. Mais tout ça l'effort pour tout au monde et bembe à koko pour bolamu na ye donc il est kiming ayeba ko kabulate ayeba ki ko sangisa biso nyo surtout ba koko na ye donc kota zali molimo ne pe mana kimia nzamba batele makasi que à terre c'est j'enlève pour elle. Obrigado. Aya upo baksa.
Eu sou uma das netas dela, sou uma das netas da avó Guto. Tinha tanto projeto para ver a minha avó, porque eu nasci em Luanda, cresci em Luanda. O filho da avó Guto, o primeiro filho dele, eu sou uma das filhas dela, sua segunda filha. Bem, é mesmo difícil, nós tínhamos projeto de vir para conhecer a minha avó. As fronteiras tudo fechou, tudo estava fechado, não tinha como vir. Obrigado. Lutei tanto para vir, quando não lhe vi a última vez. Avó, tudo o que aconteceu, se é a vontade de Deus, que assim seja. Se não é a vontade de Deus, se é alguém que está por trás disso, minha avó não dorme. Deixaste neta, deixaste bisneta, deixaste filhos, ainda precisamos de ti. Obrigado. É tudo. Voilà, wana bomoni bakoko ya mama Thérèse Mayamba Gutu atiki biso et toza bona kokodema awa na cimetière otobengaka chemin du paradis kolonga awa totikene ekukene ya suka tika ete mabele ya bakoko nde toban lopoto que la terre de nos ancêtres lui soit tendre et douce et apemane na kimia molimo ya mama Thérèse epemana na kimia nzambe ayamba molimo na ye kolonga awa tozokende na ndako bisika tozeli na barumbu mpona moi secret ndenge tokabulaka soki moto awei esunga biso e vraiment eza pasi mama ze moto ya bato pasi mingi na motema topesi makasi mpa mama Mimi aolanda biso mama Julie mpe azolanda biso na Lyon nzambe azala na bino merci mame babi poto eza ya koyinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye.